Capage TV. Capage TV. Papa chéri, malade à comme ça à l'hôpital à Bikela. Sur Bika pas de moi Italie, non moi Mandala les cliniques na Bikisa. Ngala je vis pas papa chéri, ba triple semaine na banque la ben mener. Ba triple semaine na banque la ben mener. Ba combien ba bien habillé. On dit bourgmestre. Le famille normalement les pas papa chéri famille moi ça là. Et Blanchard, moi paye ma bien sûr ya Blanchard, parce que ba quitte mi miner. Au moins pas en quitte couple ba popol ba visite diva. Pour na papa chéri ali bien na programme. Là c'est premier ministre atuna ya papa chéri album bimaka. Réunion bazeno. Elengi nango ya ngwana. Elengi so omoni que le papa sera bon marabatu ya ngwana. Maman mora bota raté. Maman mora bota raté c'est quoi boti mona mundele. Neso ndi bandu meme. Mona mundele atula raté. On a pas de match. Pas de match mona mundele. Attends, tala bon marché. Omona maman mouine famille ba mona mundele atula. Papa c'est na raté tabeta rappeler tes enfants gardien. So raté bien comme tu fancy famille. Maman ba no boya ba tata le boya. Garder ça papa c'est raté penati ndengeni. Même ba côté qui goititi. Tant que côté on sur 50 le internet est communé ministre de la culture Abachana Batali lamba arobima na Batali aspect arobima na moi Batali lamba Batali aspect il y avait un monsieur à Boyaki idée à Mobutu Misting na 24 na stade de martyr à la cravate via la communauté Tshisekedi donner la cravate va faire merci Tshisekedi sur la cravate kaka so te cravate tant bazo kango ki la fo ngana mama to yo mo kangi na gitato Tshisekedi merci Etienne Tshisekedi ba peki saki yango wa abakos pour muta kopeka pa maro mais Tshisekedi azo msepso na cravate mais moi pe muta vandi aller fumbe kangami na mimi nazo finge via la za via wana azo fingo la cravate le mo la cravate finga tala so fingi toilette ko liate so le toilette au kanga ba misel le ban sola kalate moi la communique bamro alors comme dans ma campagne nous moro comme baba jeep oh le sola kalate papa c'est pas tout dans la carte taxi papa chéri tonne Didier Marcel vient na dormir ba tout dans la taxi ba na selema papa qui dans la bandale ba tout na neni to kitile pour me tana tika azate ba kanga Didier Marcel sapato papa chéri vient tonne vivait na ba kita bazana ticket tapa ba outil c'est ça papa les lonzem mo ko tunanze mo récilité après na ma campagne la piscine ngai vie ne balula vie on dirait net avec clair vie ngana le la vie oh le sali succès wapi ndem no la ndem no zalo cigarette pas mingezo sila pas cigarette sila to yebi on na comme na ma campagne nenge nini Bosaka Joski qui aime beaucoup ta et à son âme papa na bisoko relaté biso moi historique aza phénomène bato bazwaliwana net moi muke mais aza phénomène so bati ba grand chant ba la musi ba tutu ba kufa ba ve beaucoup ba la musi mutu tout sauf rien na grand calé ba la musi bati 3 grands chanteurs à Congo aza le 3e té aza le 3 net nani ki na wem c'est ça net nani yaki anga no bolingo se malembe na lula yo na lokoze dede et bati qu'est-ce que je suis parti on a ma dede na bango embi papa ba uzwa idamu OK sokoza ko banzanga simbaka motema na ye aza yazaka aza awa na tata na wenge azi na bebe saki vinanga mpona kozela yo kasi na miseyo tapa wita riana oro na lelio ami ben na tikali solo OK et ben maman il mo kala et wita na mo kala c'est quoi c'est le plan là velina talanga nzela OK c'est mon peu quelque part OK c'est mon peu quelque part ezali mona tanga ete yibiango kombo nini na benga yo Anise Pedro nanga yoka velina bate beba na musique mais beba ma musique te olingo lia manga même ko la manga mona rate kaka makele musique c'est beta mabalo ngona ba chayo ala ko na rotalo émission ya yo yaka nazo bana yo tanga komaki na mbui tant vieux jusqu'à zo ki mbui mana Congo parce que moi mbui ya si papa chez mtakanga ki na liboko visa billet makamuto akene bercer ouais bakembani momolo pour rappeler la meilleure chanson de papa chéri natikali 0 natikali maboko mpamba Joskit tika boy Joskit ndabanda chant ya kozonga na Joskit ndabanda chant wana namoni namoni mayemba alba mwana mabadiva bani Joskit moi j'ai papa nzuzu ta bengaka papa chéri mutu wana Emilia bengaka papa chéri mutu wana oh Emilia tu rejoins le petit papa n'a pas un problème pour Emilia
Capache vous oriente sur Adona Musique officielle. Abonnez-vous massivement pour suivre le clip Souverain. Tu es souverain, je l'atteste par ce chant. Yahweh, tu es souverain. Déjà mis sur le marché, que l'Éternel vous bénisse. Abonnez-vous massivement. Que le nom de l'Éternel soit loué. Alléluia. Voilà. Mon Jésus, réunis en ce lieu pour élever un seul nom. Voici la modernité à Kinshasa. Immeuble Exodus au numéro 10 de l'avenue Ikelemba, quartier Matongé, dans la commune de Kalamou. Référence rond-point Victoire. Exodus vous offre un beau cadre composé de 2 grandes salles polyvalentes de 300 places. Pour toutes vos activités, fêtes, réunions, concerts, etc. Exodus met à votre disposition de bureaux à louer, un parking interne bien sécurisé, un groupe électrogène de la dernière génération et un personnel très expérimenté. Vous qui aimez la différence, propreté et la qualité, venez visiter le meuble Exodus. Contactez-nous par téléphone au numéro plus 243 82 21 68 989. ozali nzambo osisaka makambo nyonso nkolo eloko moko te elekelaka yo na se na ntango oyeya ndeko sokola ni mokili kopesa eloko te me sokola ndi nzambe akokomisa yo papa nalola yesu mosungi ya basanto nkolo olemba na likambo moko tina sa mokili yo papa nalola yesu mosungi ya basanto nkolo olemba na likambo moko tina sa mokili yo nzambe eloko moko te nzambe elekelaka yo namona bato bazwa te lelo bakoma na bozwa na kompani na yo oza kaka kopesa bato misala yesu nzambo ya motema malamu nano namona te nzambo ya motema moboto namona te atombolaka bato asengaka ta mbongo te nzambe yesu. Capache Télévision, bienvenue chez nous en tout cas. Bonne fête de la femme à l'honneur en tout cas. Tobengi papa moraza awa na droite nangai comme on a Blanchard Moksaka. Sagesse c'est belé ba tout ya Capache Télévision ba télé mara pe bandimara. Babi Capache TV a commenté le roi pasteur John Moksaka za trop chargé. Alors comme pastaté à chaque jour papa chéri pas en a besoin à ça la rappel à évacuer à peine ma BCBG bon chic bon genre Blanchard Moksaka et puis merci d'aba femme nyonso ngana zara liputa mikolo liputa moi o ezara liputa koti jineza men mi ka liputa merci na bato batungeni nga libaya o ya kitoko et nazo bunda kaka na mama na biso Bernadette Mpundu nazo bunda kaka na mama Carola Gito na libaya nazo bunda penza na mama Francine Chabani na ko bunda na ba Paulette Kimuntu na bunda penza na ba Maman Olive Lembe, na ba maman Denise, nazo bunda na ba en tout cas tu peux na Braza, na bunda na ba mère na bisoko Claudia, na bunda ka libaya. Merci, on les a pour la ko pesa coup de pouce et puis ko pesa pena ba bonne fête na ba femme nyonso, battante au ba télémara pour la cause. Na bango. Blanchard Moksaka très bien habillé. Ouais, bah singa na nzela. Ngapsi ba bonga na bien habillé, bo benga nganga susté po. Na zone connaître comment va bien habillé. Pour la ta toujours na bien habillé. Ba zone nyoko na bien habillé. Tel père, tel fils, coûter la papa chéri, on a qui fait, ngana copier que coach. Coach na ngai, ba to ça ba bien habillé. Na ke pas capable. Na ke pas capable. C'est que le boyim batu, le na noir non.
triple semaine puis mon a ketch tout on a de qui na noir na le chocolat non marron non plutôt tout on a $3,000 $3,000 so 5 de colonna poto na ngaka ngote za kilo bom $1 tango pesa ngati batinda ngote bayaka non donc $3,000 papa shaka belanga moko yo mo sale fo père moko na sale fone ki konjona nga wenge parce que na tala ngo papa chéri na vie mené avec herba sapato na bomba lula basana on a mis basana en 1936 na film à Charlotte en 1938 ezalaki OK humilié et si la kate donc Banyoka ceux qui parisiens ça on passer pour japonais avoir pas dire mais va dire la na japon ketch et que si la kate roi Baudouin na mobutu yango ni ataki roi Baudouin yango ni ataki Sika bon. Bill Clinton mukondi nango papa Bush le père mukondi a triple. Donc ça nango te la pongi. So wa double c'est triple. Yango ko sara vie mener abi o bala nitena na tapi na podium na concert à francophonie. Triple semaine donc on mo sara na ya moi de quoi. Mo kada boss mo kado na ngamo. Na se ba kamade bele to kabwana ba mpona na poto. Mo saka kilo ngabi $1. Kabone bele ba kimanga. Triple, so on dit kabwana ndeko no benga tinde nga triple semaine yo kwa $3,000 pesa ta ba ene. C'est ça. Ah ouais. Moi ba maman lobini. Alors que moi ba maman tango tangi makambu ya opesi papa ya Brazzaville, mbote papa la biso Denis Sassou Nguesso. Voilà. Ce que ba baye barate na mokili. Ya na couple présidentiel moko ba sala ba contraire à Congo. Eza biso ya Kinshasa ya papa Fachi, Betona ya papa Chombe. Donc kombo ya mama, yango kombo mobali yango papa na biso awa. Kombo ya mama awa, kombo mobali yango papa ngamba. Tu ba changu kate. Ya nga sona vanda na la musa batu. Okomona Félix Antoine, kuna mama Antoinette. Okomona mama Denis Azao. Kuna papa Denis Sassou Nguesso. Denis quoi? Kasi Denis mobali ya moi c'est Denis. C'est comme ça kaka bozeli na luka et puis tu faut que na ba braza mona ba kano rapide ba bitingo bila pam pam. Maman Antoinette. Kaka okena mikala na nteme. Bokena ba route de cher ole ba peur. Mais ko yeba que tu as deux couples présidentiels pour les deux capitales la plus proche du monde. Et 5 minutes au commune pays nous sommes na capitale ba pinzo olongwe na capitale au commune na province mais olongwe na capitale au commune na capitale na monde ezakaka les deux Congo oyo comprendre donc ngaso na Congo Brazzaville na mona ni na voyager te pour lingala to moi rabato ndenge to lia kandenge baza donc couple présidentiel mi balé bana ba combo inversé c'est quoi ba tchanga katenga ce qu'on a découvert bon tout est là on pétolo souka le combat maman kuna combat papa la biso combat papa awa combat maman kuna na pesi maman Antoinette Mbote wana bazaba après couple béton maman Denise somo na papa na biso Fachi vraiment maman Antoinette na kengela maman po abeta ka forme ya rosara te président Fachi bakolo croisé na John Lob bango croisé na John Lob parce qu'un président de la République a la chaussure et il a cité. Parce que go fungwa mai. Koyeba mingi, akokwe ape. Doué faut la boucle. Voilà. To eza na molaso, président de la République parce que go gumbate Mobutu asili kaka, président Mobutu. A fachara komika et pas kolata sabata sikate. O wuti na carton ala ta président de la République ala ta ngote. Ba l'atelier non. Si ala tango. Ah. Et puis, c'est pas pour rien, le président Dolph Fachinga n'a pas père, pièce contre pièce, pour ne pas belé. Donc, le président de la République a volé ta sapate à cicater, faut ta sapate aussi à la parce que si on met les sapates à cicater, et ça la rabison passe na ça. Ok. Et bien ça, mais est-ce qu'on va là, t'es là, on va pas là. Aïe, moi là, tiango. Sapate à roulette dimanche, à la tiango lundi, mardi. Ah, et puis même chaussures, na même bilama président de la République à la tara, na même tricot, ceux qui sont éviter service protocolaire, faut pas kangang. Même chaussures pour la tara. Na Maison Blanche bazana gouverneur Mubimba ya Maison Blanche ya pays ya capitale ya pays ya Maison Blanche netika ya oya netika kinga katika te ayebi ko ndeki président de la kolata président ko vanda ni makamutu gouverneur wa mutasala alors président de la République biloko to la taka na manifestation même pantalon même ceinture même chemise même sapato ezalaka na garde du corps moko na gold eza même biloko na sur na gold one. Ok. Beaucoup de gens aussi ça rana pour faire un cocktail à mélange. C'est sopanie dans tout. C'est sopanie dans tout. Alors on a une hôtel à taper mais ça on a vu non. Bah côté dans la loge ballon da PC au ana mususu. Ok. Mobutu akomaka kanda na manifestation mo batu so ba comporter ve mokolo wa pombo. À part qui ministre grade na musala makaseri yangwana.
il a occupé vestiment point de vue vestimentaire il y a président Mobutu amon Mobutu comme kanda na kosi a président skiz to solo la muke ba bende na pembeni alongo ni chaussures et alors so Mobutu ataki ya sika ngala ta sika azucho même chaussures ya kala Mobutu alata même eloko alongo la pesi Mobutu apse yo on a pouvoir on a pouvoir wa mayele asimbi motema mokonzi pour président fandi mais makole ko motwa le service protocolaire et la présidence boye ba quitter boye bango président ko la ta chapat sapato la c'était pour meilleure photo du monde jusqu'à les arrêts Mandela ata sapato ata chaussette toboka acha boso kwanza ba comme meilleure photo ya monde ba président ya ka photo et te kama ko le gâteau le photo ba président chaussette toboka ma président Mandela moi ba ba sur ma musique mais ngana riche activité générale la makasi na ngama parce que on a ngala ya mona sila raté 26 ans na boulot ba na posa nanga parce que ceux qui muso aya ba betara masola BCBG a suki kana BCBG muso maison mère latino so ngana na beti sur le président nanga 98% 2% tikali na sionné na pesa tout pour ça mais oyebi sara batute que prison makale na bumbu ba commune ba bloc tout papa ba kumisa rango ba bloc tout papa ba kumisa rango ezalaka wana te si mais comme là il wana te ngasa clinique ngalema na Gombe mais tikala ba ba kumisa ba place tout ba kumisa ba komo tout ba lobaka ezalaka pa wana te OK est-ce qu'on peut dire ça ma bon kasi bon le cimetière Kitambo normalement un cimetière mythique na Congo za Kitambo na continent muta senga indépendance spirituelle pas indépendance senga maladie physique to moni boy balokomi technique na bokoko so bokoko mutasana André Boyimbo électricien na Onatra. OK. Mobutu kutakangisa kae. Yimta boto lora à côté na cortège présidentiel à boto du roi Baudouin épée. Donc épée ça signe pouvoir ya roi. Il y a boto qui pas perdre roi perdre pouvoir na Congo après notre 5e indépendance. OK. Bakunda ye bakosel ba cimetière belé bakenati bambanda kata mindel ba na documentaire. O bakunda na cimetière Kitambo telo que monti cimetière am prêtre ndengwana prémisse na dikasu bokoko. C'est ça. OK, cimetière Kitambo comme cimetière mythique, il faut comme basa la molo comme tilelo. Inzazo. Tilelo. Na va prendre binoko tiko que ko ya monument ya na mausolée ya président Kassavo, premier président de la République. Et puis ya ki kamino moko ya ki wani tutaki ya mo pe za na mabele. Ngana mona vie ndai. A peu pour la moto. Na ine na Afrique du Sud déjà. La 2013 na moni a peu pour la moto na pourquoi t'as pas Badin. Moni ba ben rotation. Rotation. Rotation na mona mama te ka bamba ba makemba wana kotokisa bibi na popula moto soki likemba ninge to kanuki soki ezoto bela te soki na sali bona ina rojenga na bisi roje ba mamba mi bale mingite et puis roje frené na ponga ki jouer na stade des équipes na stade Kitambo intercontinental donc inter wana na kina to sabe misale belé tout travaux comme ça ba benga nga tester na testable on est pas moi na batwa inter ba suwa na service ya restaurant batrium blo mo bonbon so ngana ibi na kota ngara kinda na inter tina service économique de service les inter donc na kuti viende azote pour la nini Nathalie ke en Afrique depuis 74 il est l'homme tabata record nazati ba Samuel to ba beti bala ba million 7 bi ba drogue ba beti bala ba million tina balino ba 5 bi via 9 bi mongo mais pour la bazo reconnaître il ba pays tout sauf pays naï et ça là ma bon point vezo tuna peuple mo so ba te pour mutatonga to mamaka mondona to makemba avant de mais est-ce que likemba ne belaki ngite to aza pressé mais est-ce qu'il y a ko tumba likemba ako peuple la moto na ba na rotation na so kuna mwana mwasi ngomla senga mwana mwasi ba comme ça makamo grave tanga kufa kina ba TV pas kundeta bon vienda e mutumba donc tilelo mutachaka 9B azate donc masola bale en Afrique yene number 1 bazo reconnaître partout sauf Nakin bato bano tente bena papa mbato ko kani ya viaza dalete na leki robozo bambola nzamba sungi akufi ngakene asungi biso parce que tozo ndimate nzamba sungi biso ala biso to taso to kokana papa we si lelo te papa matina liwana yenga na ken necropole na moni na ken necropole na moni ba tutu ba ko moto na ko banga
bakundi bango bakangami na ba mama lek na biso batata mwezi na biso papa mbatika ki espace ye moko neti longwa ati station ya baka yao ye moko même liwana zo la secrétaire kokanité Manchester United bakateli une minute de silence pour na papa Wemba. C'est ça. Bata basket des États-Unis une minute ba chip drapeau na ye aki baleine. Mais tout fini na mama kelele tout fini na mama kelele la tana mupanzi tout kokanité na bateau fallait to kokanité na bangote papa Wemba. Hein? Un intello par état a tangité meta marambasa de 77 ou 78 à cette film La vie est belle en entièreté en français. Et puis ça une ouverture d'esprit. Il y a ma casse. Il y a mon chanteur ma une voisine connaît la chanson mère dans l'album dans film na Mouva. Il y avait Lengos Claude. Vieux Lengos Claude Leng ba te comme Claude moi na kasa ba pépé à l'école primaire Leng. OK. C'est quoi vieux on a ba ki musique na mona ki makamwa bakaka mosaka yo kaka te loba na na mona na fikini ya na majina mbafuto kanga ba parcelle ta meminga na concert na ana Londres na famille mbimba na pese mbote pas za meminga na concert ya mpi na fikini na podium wana ba ima musique te velenga azukoti pepe kale oh Claude ya ko yemba spon move kanyikini muvaro ba c'est oui il faut balayer ka mouva c'est pas na mona makamuna mona papa chéri pepe kala sala papa chéri azo yemba papa chéri azo yemba malade akum sarara hôpital à bikela sur bika pas docteur Mwandali on mona Mwandala les clinique na bikisa ngala vu papa chéri ba triple semaine on va ngla mener ba triple semaine on va ngla mener ba ko ba bien habillé. On dirait bourgmestre. Les familles, moi, je ne peux pas passer la famille. Moi, il y a Blanchard, moi, il y a Blanchard, parce que tu as quitté mes mines. Moi, je pense que quitter un copain, pour le musique diva. Pour la papa chez Ali. Oui, on a mon papa chez Andorra. Papa chez Azo Yimba. On va sa ligne, oh, mon bali, solo, à tel mètre efficace. Abi, au senti deuxième film, Lembi. Moutoube ta guitare yo moko au sentir mais il y a sentir le deuxième film non et les a taliba gaze ba magicien qui a senté na biso na Jérémie merci ba vous avez des accords accords azo solo la vie Christophe Muzungu na tête ne maboko bank na parler na ye biso na podium na simatozo yema akata di solo te ba mbala libumu na kingote okata na noki on tourne sa note te makati sona ba patron dans un nango dans les 5 peuple la salon ve Claude Lenglenga assez mouva y aura Lenglenga tu fais Lenglenga ba obet on a note ni Lenglenga kwanzi mutu nze mono ya no ba bola na mo kanga note te mais grand chanteur assez Fredonne mke Lenglenga tika mouva ya papa kan atena simabi re Bilor allait à sauter à l'orchestre. Parce que maman avant sa mort, on avait dit ça. L'Afrique, on a fabriqué tant de stars et de vedettes. Mais où est parti l'art et la musique? C'est ça. Musique est ça, wapi. Toujours regarder, c'est parce que tu as dit, oh, regarde, musique est comme Bastard. Tala Bastard. Babi Mbogo, lui a zate. Ata fumeur tout à tout le bâti le testament il va konza donc l'émission on va na bomoka bimilobi oyombe yambe on tolemba donc tala Bastard tala ba vedette mais où est l'art où est la musique musique eza wapi ndele ba mindele ne makambo maman Lissi Yenga asaka des chansons la vie na yi pour moi c'est bien Bayoana ayo leli yanga inayo bisengo ya biso mimbale et si la raté toujours interprétant et sa deuxième chanson nakanisa ke chéri yanga moko nzokanda chéri ya bambanda emao et si la raté masara des chansons papa Boka na prof Lutumba basara debout congolais na zaïroada et c'est tout ça on va faire la troisième version ya boucher vous savez reggae non tiba kufina bango mais il y a la païen oza la chrétien okoyima nzembu fo ya la force ba papa chéri bazo silati faut chiter ka wana kwa bad de match mais bazo silati misu na calendrier mama misu na calendrier Frank Lassane banda bobo ratiza Frank Lassane ba te ba yebina kombote
Matigre est en Zemmour. Mais ce président de la République, Mobutu, François Mitterrand, on a bien Franck Lassane Madiata, mais il y a un Zemmour. Il y a papa chéri comme un concert privé. Pour moi, Franck Lassane kilo naé. Laissez tomber, Bandela wana, laissez tomber. Et aussi la moukoloni, tu veux bébé l'ombe, Nanzem Bonat. Si tu as un théâtre de chez Notel Lombe, tu es bien bâti en hôtel Lipati. On a le lobby, l'autre on a besoin de matchs. Michael Jackson a fait 4 albums, viens à mort à mon frère. Ah, ça papa chéri, tu mets ça déjà. Au moins, tu as ma passe, tu as aussi ma maman, pour une à la mouka. Non! Tu as besoin d'un programme là-bas. Alors, tu as besoin de recours, il y a un enfant de capacité à la rater. Pour qu'on le matin à mi, la lami pondu, a bien fait le pondu, on a mis le pondu. Ok, le pondu, la pondu. Maman, qui est là, sambo. Dit pondu. T'es, on dit que tu bon côté. Ben, on a un programme là-bas. On met un programme là. Ben, c'est bien un programme qui est pays, un programme. Là, c'est le premier ministre à tout na yata papa chez album et bimaka. Réunion bazeno. Elengi nango ya ngwana. Elengi, on met ce que le papa chez Rabo Marabati ya ngwana. Maman mora bota raté. Maman mora bota raté, c'est quoi boti mona mundele. Ne sonde bandu bébé. Mona mundele a tout la raté. On a pas de match. Pas de match mona mundele. Attends, t'as la bonne marchette. Au moins maman mouine famille mona mundele a tout la. Papa c'est na raté, t'as bête rappeler tes enfants gardiens. Sera raté bien comme tu fais famille. Maman ba no boya ba tata les goya. Garder ça papa c'est raté penalty ndengeni. Même ba côté qui boiti. Tant ba côté ba on sur 50. Le internet est communé. Ministre de la Culture Abachana. Batali lamba. Arobimana moi. Batali aspect. Arobimana moi. Batali lamba. Batali aspect. Au moins qu'il y a col Mao. Parce que mon bout tout temps à Kenya. Il y a plein d'ennemis. Mon bout tout temps à Kenya Chine. Pour bailler barater pas bako c'est où mettez là. Mon bout à Chine a copié style à Mao Tse-tung. Aïe na ngote Mao Tse-tung là tara. Ba safari ve muzana robeta no papa chéri beta mukoloana. Aïe à lobby. Abba, désormais, Abba les costumes. Il y a un Abba costume, diminutif. Abba les costumes. Il y a un moulay. C'est diminutif, il y a comme Abba costume. Mais il y avait un monsieur à Boyaki, il est à Mobutu. Mais Sting, il a 24 ans, dans le stade de martyr, à la cravate, vient la communauté Tshisekedi. Donnez la cravate, vous faites merci Tshisekedi. Sur la cravate, cac. Sur tes cravates, tant que 40 qu'il a fait quand la maman te yomo kangi, n'écoute toi tu me dis merci Etienne Tshisekedi. Ba peki ça qui en wa à Bakos. Pour mon bout à copier quand pas maro, mais Tshisekedi a une section à cravate. Mais moi un peu muta vandi aller fumbe quand même mine na finge. Viens là, ça vient là. Ba zo finge la cravate. Le mot la cravate au finge, tala. Sur au finge toilette coliate. Sur le toilette au kamara. Kitoko. En tout cas, Blanchard Mosaka très cultivé hein. Pour ça, on va parler de la protection. On va comprendre après ça que les gens ont zoloba. On va parler de musique. Pour tout le monde, on va voyou. Théo balongola. Vous connaissez mon diplôme de ta classe, mais on a pichu d'inkala. Batuna combo. On a pichu d'inkala bobeng avec des pichu savanite. Moi classe. Ah. Yo na ba combo kala. Na tanga la ba fedete pour penser avec des discussions dans la vie. J'ai diplôme de ta classe, mon papi Kabemba. Machiro qui faille. Gino Kota. Bana 5e na Willy Boula na Suzuki. Yango yeba ba famille ba. Yo parce que tanga bana classe, no va papi, te yebete. Ala ba kwena na tesa na cabine. Yo ka camarade na yo, ma tu fou ni ma bépé na sa fille. Yo ba combo camarade, yo ba combo camarade na ngai. Ya ok non dembe papa chéri. On se fait moi relation. Papa chéri c'est quoi? Premier drummer na bango. Hier na papa moko 3e na songa 6e. El Pazo. Mukulu temps avec bemba papa ya vient na ngai. Ai disait à quelqu'un zeba bakam papa chéri mal monter mais premier drummer na biso. Botu na makambo to sala ngana musaka bima to sala vient na bino. Toke beta concert ya wenge. À lever les doigts vivre na ipen. Tu sais pas monsieur bakene l'avant mais tu as à l'arte. Ngana Natson. Toi la taxi tu vas me dire rentrer dans mon express baké, tu t'aimes c'est comme foufou. O les gars na Selemba. Bakoti. Ba memi bangoti na ipen. Ba comment on a fait beaucoup la fâcher. Dis pas petit wenga bazo retard, di bolonga ba micro. Ba longo micro ba tiki 2 micros. Ba imba 3. Mon papa uta. Mais Michel le mona azana le soba Michel le bala le sola kalaté. O ka komina maka. Te meli ana le sola kala. Jean papa nzuzi na rien. Ba Michel le bala le sola kalaté. Mon a communiqué ba mo alors comme dans ma campagne. Nze moro akom ka baba jeep. Oh le sola kalaté papa chéri bato tout na kata taxi. Papa chéri, tonne. Didier Marcel vient na dormir bato na taxi bato na Selemba papa kita na bandal. Bato na neni to kitile pour mutana tika azate. Ba kanga Didier Marcel sapato. Papa chéri vient tonne. Vivien nanga
bakita baza na ticket tapa ba outil c'est ça papa chabi azobeta ba concert je mo boka akufa na bandal oli joko grand bijoutier papa beta ba concert na ye après c'est bon ba bag mo bona na pousser ya makala soko selere rotoka et nzulu qui faut le kalisi ma podium au commission on peut mettre bijoutier mko ba silika ki bazo ya or après c'est bon ba bijou mais ya maman présidente ya moi c'est Mobutu ba ekanga ba on la kata concert tala pa ba uta Dala pa ba uta. Lelo nzembo moko kutu nzembo ngesilité après na ma campagne. La piscine ora. Ngai pe vie, ne balula vie on dirait net avec clair. Vie ngana le give la vie. Oh, yo sali succès wapi. Nzembo no kola. Nzembo no zala cigarette pas milingezo sila, pas cigarette sila. To yebi on na mito comme na ma campagne nenge nini. Ba vie jo c'est expert son âme. Ba papa Polo Ndombe. Ba papa Polo Ndombe. Ba papa Polo Ndombe. Ba fi ba beti ba 30 ans na musique asumi sana na to mona pela ka bente macha on a descente mais yoka banzembu na baba yoka banzembu na baba ta fallait ma soeur fait ya je sais que c'est les mkona bino bon ça ouais nous regretter muto zo likanisi le 8 mars so bala musi lelo kolela regretter nandeng eloko ba père toyo bana bateka mapan so bala musi bango lelo ba regretter ba nyoka mapi ba zo mapan ngwana na babulo biso leto komoteka ngo na facilité yako so ko mikonya mboko lwa na kopesa tata nga kufa buka le panto ka so tata kuto ka buka le panto chino te de ville so ko kokite otondi longwa tikaka le pan ngwana pesa mboko na idéologie bien comment père abeli atekite yoza no bien beau to panzana so to panzana yo moko Oko panzana tu ka monsieur mona panzani ba panzana ka yo mo de panzana père bela ke kila ba commissionnaire c'est ça avec o tekate le pango ya mboka na bino yo ka nzala libanda kota na le pango no nzala kiti voilà do ba balizo amite ma beba ningo bunga bo bebana ngana mona vina ngomba teka le pango chance ma ko mkusa ko comment là na boîte chance ma ko mkuse ezokoka Vezoye, tu as battu le pan. Vezoye. Ah, je suis nini. Chassa viva. A tu vas dollar néana. À la tête chassa viva le roi net. Basi bazoya baron moro le rola. Pota. Le roi moins de la femme. Le roi pose ndiara na posa to fina. Tikabo. Vezoye ngai obenga. Vezoye ngai. A revient comme VPC. Comme les zoé VPC. Changer $100 au PSA 20$. PSA kamundele. Voilà bosser kana anglais. Sokoye bembe bitumba. Bat bakina sous métier te basi tu batika. Bon, mais on va quand moi sinon dis nazo luko o luko ngani ya mo saka baso biero zo melo ya nani baso mo sa matanga to azo bisa makolo pele ko mbali lia kaka lia viezo eso mata pese vie pese ara li papa bo basi bazara musique c'est pour fingo bien yana ma tambla tena ko bunga kene yo monde ya viezo ya za na matanga mais vie mon colombon c'est là qui place à relale yate bon so zimbo al pan garantie ça on moins être bozaraka oh le bolongo zo yebate pour ba commissionner bana coûter ya suka ah so moni abimoni piscine albino bozo zo le pan mona selemba bona kitambote bozo le pan mona selemba batu tout bangu kendara ville bale garanzela ngat papa ata mutana kitama ke ville ke garanzela selemba o le kuta et puis personne n'a bien bonne chance na ngoni manga na bino za na période te zo bota pamba yako manga ngulu oh ndeze matiste zo bota et puis avantage à pas bon à quatre papaye donc tu te qu'il porte sur ma papaye ko avantage on a besoin de ça des moulins na le pango on se pose mutembo somba ko le moulin on la machine fufune commissionnaire à Kinshasa ba miyibi baliko ya ko sakalate ba bouleverser batu o mona o yakina kitambo comme le kisenso siko soit kisenso na kitambo comme ça lito zono yo bate mona o tshi sito kuna mgoyo tatu matanga o como beba ngazo tuna boya comment ça machine fufu ote ya on a bilamba na tikana na ba moni c'est ça ba kondi tile no 600 personnes bateka mapango 99 ba beba na bango viens à moi atterrir le pont ba betel ba kuluna ba longole 8000 na pesa ba esa comme ba esh le bana so ma pas pour ta mère lobi te na ngelo babo avantage na semeki na bino to lekela esprit à le 8 mars parce que le 8 mars c'est la journée de la femme le 8 mars c'est la fête de la femme le 8 mars c'est la journée de lutte des droits de la femme voilà
Et la journée à l'île des droits de la femme. Et à 1847, 129 mamans, 129 ouvriers, dans une usine moi textile, il y a Bilamba. Ba déclarer qu'il a droit la banque, ça qui grève. Ba déclarer qu'il a droit la banque, pas patron la banque. Parce que Kala, Moubalé qui a droit en Europe, Moubalé qui a droit à 25%, à l'école moi c'est à 25% de salaire. Ba bino faut parité faut kokana. Il y a ba grève et puis ba heure de travail la banque qui est un peu exorbitant. Bah non ça là au lieu de 8 heures de travail, bon non ça attend 16 heures. La base on mouké. Base loté. Rémunération qui mouké. Yango ba ça la grève 129 femmes. Patron a tindi ba soldat. Ba boma bango nyonso 129 fois. Yango en 1910. Tant que conférence de Berlin en 1947, en 1910 conférence de Berlin, ba zongi na réunion, ba sacré journée où on a droit à l'ité à femme. Femme à sentir à ça kilo. Yango moni maman Denise Tshisekedi tellement visionnaire, maman Bobo tout le monde a ramon musika à celle qui forum na conférence tout nous de la basi basala. Tout ceux qui sont dans l'hypothèse pour la poto ba basi ba minde ba la l'hypothèse. Bon ba qui bandor ça ba conférence que non moi parce que chaque jour autant vous baraté chaque jour ba bomaka moi si moko na monde ba viola rappel moi si moko na monde chaque jour. Ouais. Yango basi ba faut ça ba conférence et débat beauté mais ba makambo wana. Maman Olive Sala qui en lobby. Félicitations. Bravo maman Olive. Maman Denise tu sais qu'il passe là qui en la anniversaire tout le bon anniversaire maman. Vraiment ba maman ba première dame na biso sortante na oyo actuel ba ba salia mais pourquoi pas biso pe na ba c'est to ba o capable de section na bandal et puis o ben section. O ben section na bandal et comme ga liputa ranete fumbwa. Nous sommes la fumba, nous sommes la mwamba. Il y a rappelé que ma mèche, bon la mèche, n'a pas paquet moi combien? Des paquets, nous sommes la mèche, n'a paquet. N'est-ce pas quand tu me te lega pas de ton nyora mati. Nga vient na simba fleur rose moi ça y était. Amina nga petit qui peut dans de la mbeza pe kopal. Moni bis somba som. Li puta pamba bon ya kotongela. Ça fait la courage. Finga camarade na ngai na fleur rose. Ya solo. Moi ça congolais va pas faire la fleur rose. À ce moment c'est fleur rose. Donc etik lem na ressemble à jean na lona a bamba yango la film bonne comme na boyo kende classe. Mais papa ba ngombo. Bon ça là bas forum, bon ça là bas conférence et débat. Bon c'est limité dans l'hypothèse. Comme Blanchard, la monnaie qui l'hypothèse, bon ataire. Kasi bon, ngam la baxi amsu. Bon ya bière au sengité, bon ma bière, na bitamula tam. Non. Bon ça là, bon l'hypothèse derrière de l'hypothèse. Bon ça kilo. Parce que c'est mis tout temps vous avez ma première. Les leçons au tali presse congolaise. En entièreté, 98% ce sont des femmes. Bino na bino kaka ba mamile la ba bin basi na basi kaka. Bokanyango pe boy. Tata ba le patane maman na Sylvie na mère na nga ya antenne ababunda. Oh Solange. Tane ba bunda. Donc moi si pour moi c'est un phénomène. Les États-Unis moi si ba quitter na taxi bis. Aboya bitumba le ba ça les journées sans noir. Pas pour personne noire. Ça la jeunesse noire pour la moi si. Moi c'est la rébellion dans le monde. Donc moi il faut ba valeur na ba kilone. Ba tout ba ki ba porte Paul a wanga Jésus pas moi na moi si. Mais maman Marie na masane ba kende ko tala. C'est pire que Jésus. Bah si. Oso boulé et puis Lazare soka c'est quoi na mukili pour la moi si. Ce que yala ki awate. Ce que yala ki ameka mal na kufite. Pour tout monde au moins ba pasteur à lelo. Au moins ba pasteur à lelo. Nga so la ba païen mais Jésus kamane Lazare ate ya. Il est païen. Zo ko mukili kamane païen. Yote nga peka ba chako mai ya Satan. Disait belle fête, des années d'apocalypse. Ne pas comme qui yanke, ba démon, Satan, nyonso, diable. On peut pouvoir écouter là dans la chambre. Nous mais ma papa Jésus bâti la TV. Le relève. Oh, bon Bible, pas petit de Satan ça. Vraiment. Je savais qu'il y avait mon passion sur toi, j'avais vu juste pas même un seul tout à tout. Donc maman, bon on l'a idée de puta et si là, bo bengi ça so ba réunion, bo bengi bino si bala botala boy. Papa il y a poto, maman il y a poto sur un mois de sexe. Mais ah, on a un bébé c'est moi. Il y a un bébé là-bas au moko. Même quand on a zémi, beaucoup de retika. Retika point. Pour penser que vous pouvez comme moi biloko qui on a 10 arobota c'est vous savez dans moi là.
Merci Blanchard Moussaka. Donc on a signé ma conférence de demander maman basali pour ba kolo idée basala ngo pona liputa. C'est ça. Voilà. To c'est les journée de la pante. Voilà. Moussaka, Joski qui a beaucoup tapé à son âme, papa na bisoko relaté biso moi historique. Aza phénomène. Ba to zo liwana neti moi muke mais aza phénomène. So bati ba grand chant, ba la musi ba tutu ba kufa, ba ve beaucoup ba ke, ba la musi mutu sauf rien. Na grand calé ba la musi. Bati 3 grands chanteurs à Congo. Aza le 3e. Aza le 3e net na ndeki na wem. C'est ça. Net nani. Oyo orchestre batu. Osa la voix pilote et ça la raté. La fouille de voix pilote qui taboulé. Na bese bese papa chéri. Na maison mais ya tone. Eh bongo kolo orchestre donc ya na OK jazz abona nous ko ça la succès na Odemba wa kuti donc velo mbose Odemba. Ya boy a imposé bango sakade. Et fan d'appel. Et puis papa Lomba santé il y a diversité. Pour la diversité il y a papa Lomba papa Taboulé et Salamezate. Il y a maison mère na BCBG, ba chanteur, papa chez chanteur, son est chanteur. Fallait chanter, faire chanteur. Mais bon ça la ma chanteur na guitariste. La cocanité. Papa Taboulé chanteur, loin mon guitariste parce que papa Lomba na embate. Ba no benga OK jazz, mungongo ya Vicky, papa la Willy Longomba, Vicky Longomba. Mungongo ya Vicky, likembe ya Lomba. Lomba imam ko papa Vicky Longomba akimaka OK jazz. Pour ba lek de copia indépendance. Donc il m'a donné pendant ce moment que concerne la banque. Né après à quel représentant l'homme bino OK c'est musique et ça apolitique. Le roi on a politique son papa Dimitri papa ça la bateka ba serke na mama yemo. Na ke ne yebisa ya akemu na munda na boy. Yango Vicky Longomba. Souci à poto. Pour mi c'est le moi OK c'est son lo akeno que c'est pas là. Car pour la poto. Souci à poto ndakelu ka Joseph Chamala. Joseph Chamala obiso na bino to benga Grand Calais. Ba benga ke Grand Calais pour communiquer Kabasele, Petit Kabasele pour aller Pépé Calais. Il y a maintenant un grand calé pour petit calé, petit calé, pépé calé. Alors, mais à Kenaka. Mais ce que l'homme batikali, bon foyer, a imposé sur moi. Il y a un autre, Arsenal, il y a un grand chanteur. Tablé a besoin d'un grand chanteur, Benate. Il est top, number 1, grand parolier dans le monde, ça a 2000 chansons succès. Ok, now, et un malade, un grand chanteur. So ça peut de ça la fière bien là parce que l'homme s'attend à chanter des fois na joie ba grand chanter ya mutu zo ba chanter na mukili le roi la loi azati avec na ba John Boy kadi na sanga bon tu vas rappeler ma chanson mythique avec na ba chanter ba Samangwa na faute ya mandate faute ya komelesa avec na ba chanter logo la malage de Lungendo Babiyemba batatana testament banda kona kotanga na kozongela aina ba chanter le roi ba Lasta Carlito maya soke mokola mosusu ay mala Pepe Kalet ba master au petit na grand ay mala de bango avec Mosco Joska et orchestre ya OK jazz pour banda ki na Africa Fest suki ça il y a docteur Nico bano betana ya na ye de so momba Vieux François mais des choses mon baïba n'angité bah bête n'est pas que c'est tout bas koufi mais il vient Nico comme t'en as pour y imposer rythme hawaïen la musique n'abisso hein il m'a imposé rythme on a donc guitariste c'est Grand Calais la taboulette alors il m'a joué Joski après on a qu'un continental pas il m'a vélo ou espérant qui s'engani après on a l'homme il presque pas musique bah vélo on a vélo taboulette bah on est au boma bon qu'est-ce que ça va te prendre n'engani pour on va nous aura validé on qu'est-ce que ça va. Alors qu'est-ce que Koufi? Ok, c'est Koufi. Même le tout ça avec cette interprétation, tu as la non, il y avait des messieurs, babandaga idée na bango, comme on orchestre na kosa kosa. Ba meme ki waka na lo kombe, ne lomba zo ba mi bali na OK jazz et meki waka na lo kombe. Bon na poto, ok c'est Koufi, bon c'est Koufi. Ok c'est pas interprétation banze babato. Ka bato bango et meki waka na lo kombe kosa kosa. Lomba zo bango. Oh mona, parce que attends azu Joski na continental Joski a posé rythme sakade. Donc on de meza banze banet le roi ba ebisi ngai bedem lelo na tongo na baninga alimatu abimakate poya kozela mobali batikela ye na baninga. On comprend. Wana odimba. Vous comprenez? C'est que lui a une sakade za neni. Sakade. C'est ça ko banzanga mbaka motema na yo. Mbipa ibiso na kozala na kolota. Babi. Wana siko asala kango. Wana siko asala kango. Viens galon surprise na concert. OK. Parce que viens galon azui parti ya Nzemba Joski. Hein? Les bandas kala bilo. Ah ouais, azui parti Nzemba ya Joski. Ce que tant Joski a batikili chant.
batikele parti ayemba ya yembi ayembi pas idée route là OK ente tikale pe bon yaki yanga no bolingo se malembe na lula yo na lokoze dede et batikele ce que je suis parti on est m'a dede na bango ayembi pas ba uzwa idango OK sokoza ko banzanga simbaka motema na ye asa awa parce que salama au moment neti tata a vu parti à tata a c'est peine makasi nzembo na kitoko taka boki nga tinga na photo donc considérer na sape ya mona ina ba triple ba bien belé donc au moment la tata na wenge azi na bébé saki vinanga mpona kozela yo kasi na miseo tape wita riana oro na lelio ami ben na tikali sala OK et ben maman na mo kala et wita na mo kala au moment la zaiko coloquer ça sali zaiko sali plan la velina talanga nzela OK c'est mon peu quelque part OK c'est mon peu quelque part ezali mona tanga ete yibiango kombo nini na benga yo Anise Pedro nanga yoka velina ndikazanga te nga siko avantage nanga nde na yebi turo yo na sila rapé te mo comparer na mutu ezati et puis se documenter chaque jour naza nango na nzoto na lwa Messi na bibala robota ma sa entraînement mingi ezati Cristiano fa sa entraînement mingi pas bala physique ya mona ba akoma ba tablette chocolat ba force ko beta ba koma kasi Messi aza nango na nzoto so tena Cristiano so bibala okangisi Messi so kutena fo sambela po nzamba mtako yebiso abigisa yo pa ko ça c'est ba beta ina iti kalata je sais ben ba sambusi a gagné a beti nekate a gagné, il faut que ça a gagné. A gagné. Comment tu as makasi maso beta, on te chassé Mbemba. Te kara. A gagné Cristiano, to be quitté. Et c'est toi na c'est bana kaki bana kitambo bo lolendo. Na kitambo to na médaille d'argent, il y a coupe du monde Lukaku. C'est pas la mona kaba biloti les l'autre. Ta pas Roger Lukaku, na kaba bilo kitambo. Na coupe du monde na finale ba la famille na ende ba olamba ba mali ba tata mosi ba loba et c'est bana kitambo ba ke to na mondialiste na kitambo ala poto Roger Lukaku biter ya Cristiano aleki Cristiano na début na Italie pour le moment mais to fanda pas kaza to robeta te aleki Cristiano na début tika boy mais to robeta on to zera zalate to c'est bien congolais za bongo donc na yana mamba V6 banzem de to zaka wana OK Moumoun ya Moumoun eza nini ekeye na bungisho rythme te na roya ye asala ba sakadi OK afandisa ngo et puis ça na nzembo moko pokala ba leader ba no nzembo ya musicien lokola yaye mais bana ba ida ba ka rekota ba leader ba ida ba kotonga ba immeuble kota ba zo rapena sous temps wana ya roye nzembo ba leader musicien lokola yaye papa chéri na mona amta sala ingratitude peleka nazoya na prier na ba nazoya omona obi nzembo mo ba bakanza ba yembelo nzembo obi nzembo ba bakanza ya menea ya nani nzembo ni sangwa mabala commission yeo je ya petit prince bengalit bato bakanisaka nzembo na oyembelo ya joski ya mbuta bakanisaka ya lwambo likambo ya ngana papa saka mama maselestase maloba ya joski kia mbukuta père azaki anniversaire nenga kuna zala ana mona batute na zela na mona ya Joski qui a Mbukuta. Moi j'ai eu la chance ya okuta na Joski ya Mbukuta avant sa mort pas ouli lumina na flato anda vanda abina ngamosaka moni nzembu wana ya sokoza ya nini ya likamba ngana papa na yembango ebandeti suka ngamoko nazu ba vocal na ngawa ulomba sana tigri lomba sala vocal na sala ba voix tunga moko parce que bagina studio maman Mbukuta bagina problème na Bobila Dawa et papa Mbukuta bagina problème na Bobila Dawa absi luambo tozonga na mère kitoko lukile mo lo mo bwa la biso ne du luambo na chanson te asi Joski longola nzembo yo ya bimsum po Joski mtabandi ko na patron ayaka ko ala na concert bimsum ya côté de salon premier manager on a Rolanda musicien na concert c'était lui. Et elle était un peu court de taille. Je connais pas mon télé. Hier, des tête là, il y a un concert, na biso, lumina. Hier, d'après qu'il y a concert, OK, just bon na kin show. Bima shania kesema. Yolele, on ka sarade. Bon le malala tia butwe na komi ki wele.
yemta yena ye nzembo wana balongola nzembo komba bimsum nde batia kombo ya likambanga na papa wana bandaka ah ouais ya ko déguiser nzembo ye a quitté l'homme sengi et puis bon Mobutu apesa ki apesa yango Joski parce que l'homme qui moi aza phénomène voilà on a été 14 émissions hein so ba bebani o lwa beaucoup nzembo na mais madilo beli ya keko senga l'homme mina repesa mbongo te kota na voiture à côté na voiture même pas qui sont même pas scène dignitaire toi Mobutu ba pese mbongo te ba comme na suka freiner voiture abi kabula mbongo te net admettons $100,000 bi kabula parce que kabula katika ya chauffeur na madilo chauffeur na bebona mimio yebi isombe yebi singa uju madilo 50,000 lelo a pese loambo loambo 50,000 ya madilo a pese net $500 bi kende mais la bière lia sala ba ventir lobi na tongo ilanga ba commissionnaire anda kwa OK nde ba keso manda ko ne marqueur na yolo asombi nanda abi kombo no mtoko somso mbongo ngate so stadi kombo ya sala hein papa chéra sala mais mutu biso na orchestre na biso mutu nyuso zo ndako azo mbongo garantie pas muskul lo bo sanje no idée ba voiture na parle même pas c'est gars mutu zo Pontiac aza la Pontiac papa chéri ma casse on peut ça bana ba mais Pontiac wana ba pas mutu Cadillac ko apesa cha tabisi na sege les États-Unis président son baron de pays de son la présidente mais oui na mona que na kuna na moni investigation président bon avec 3 Cadillac papa chéri dans 7 donc à ça la biso tout ba kata wana moruto mutu mora lo ba ndako lo bana mouvement na biso alongwa mouvement te ka le pont na mongo ba fama père ba te le pont katikati asomela bango katikati c'est ba te ka 16,000 après 13,000 mais alo ba monter na TV na biso après c'est que yo bien donc ça la makambo parce que papa chéri za na makila ba loambo azana makila ba loambo ebele bazana ngote loambo alela na hôtel ba mise boke ni la pa mususu ngana la ngamoko alali bo 5 jours atala quoi na 5e jour madilo complet pyjama azo baï na porte hôtel ati yana skize yi bambo hôtel beaucoup me la ndeni pesa cher habitana la combien de jours 5 jours abi réceptionniste abi tato la bien na azumbo ngwa ami c'est na habité azala na continue to chaka na continue ngomba leli azi madilo bominga zana olota ipende monanga oh koyemba madilo na koyemba la loko wana asala bien parce que ba udi prison na Kinshasa l'homme a côté que c'est prison pour la rivalité ka ya tabule OK tabule akangi ba fanti ba zo souci ba fanti fa na ba noku ba fanti on est papa chéri kanga ville so ba fanti biso ville ya chambre na ya rwanda papa chéri ata ba bomu da bi chambre ya wana biso mais be bo beta na ville photo couler là to abaler là ba kati moi si ba ti peut-être beauté toi bimis biso ville ya de bouche à l'oreille tradition orale to ke betam alors Luambo asali nzembo po agani akanga tabule alikaki l'homme sombi inde 3 wana donc exemple comme muke amona batebele rien bat ya kate ndabi pour na compliquer mukili nazwa bato na yemba bêtise to bandengo lelo il n'y a rien de nouveau sous le soleil le monde est vieux abi na yemba bêtise ya yemba Jacqueline Eleni pas que moi donne le premier ministre abi bon joyo basololaka na Mobutu na lito likambuni ninga premier ministre na sololaka na Mobutu bongote pour Luambo moi ba président tout baroya ba sololana mizine Luambo na sololana te ba sololate yo comme Luambo jasa na Mobutu yo comme Mobutu jasa Luambo meeting na ngikole Mobutu abengi Luambo abile na mona na sujet na sololana fanaticité créer ko Mobutu a Luambo créer l'homme a bien malage ba tutu ba Joski mais bon bino nzongi saraka bongisa beka kanga nani makoso kanga géri dia longana kanga batu akufa wana kanga pa Mobutu amati l'homme azu musique micro masangi matita lokuna bongisa Philippe zo ko kwate kolia bongisa Mobutu lekisi bongisa ta Mobutu azu micro avant nini na sakola sa avant na loba tika na répondre na songere ya Luambo makamozo lobi funa répondre Mobutu azu sujet cohésion musicien na président de la République. Ba président pas ça la ça pas kambo ya la ka. Zita ba so na satate. Et ko ba se ba fida ba sambela ba. To ki ma sata ba so la. Pour la CG job. Moi c'est job vous avez nzambe, avec moi nini. Boya box nzambe bango mais bloko toi c'est na ngonzo ki au centime 7 fois. Tant que Amazon c'est que bloko 7 fois. Du fait ça bilenga mukili na bilenga nzambe yango ya mkiso roloni pundu zela pundu. Ya nzambe ko bunda obuko rolona mabonzo buki libala. Okolona fidélité en église obuki le pam. Ozo bule. Non. Papa Cheha mekaka kina wa yango ndika. Nande. Te le parce que ba ndoki ba koti moi trop na makambo.
Non, pas ce exemple. C'est ça. Mais batamité un peu côté moi trop. OK, faut que ben artiste le bibo ndenge nya. Parce que j'ai chance autant école mo na tendre la commune président de la République maloba on l'école primaire. Ah, tanga bête. Puis vient la chikit. Vive l'école, ma bête à monter, à toute la moto lote. Bah, premier ministre à Bastia dans les années 60, bah, mi balé, tata moi c'est papa chéri. Na Sophie Kanza. Bah, mi balé, dans le baron, on papa chéri, qui est en akati à GLM. Papa dans ventil, le bavant d'arawa. Ma bête à monter pour, et à Sarah Albaraye, polémique et ça a été, il y a Sarah musique, à vivre la musique. Mais tous on a un Joski. Ouais. A imposer rythme dans l'orchestre sabato, a poser voix dans l'orchestre sabato. Bah, qu'est-ce que vous avez rival de taille? T'es ça. Muzie ambadilu yambula yambula yakina kwami oye ba pardon tantine la bona bazuli river détail sur ya yaki ba tabula ina fiesta l'orchestre ina fiesta donc jazz pas compliqué Joski banor le banate ba pa imba le banarate ti Joski grandeur d'esprit na poto a bengi siku basala nzonzingi ba mbale na leki na yi pour regarder ba Joski ba regarder ba on devait ba chanter on devait ba ibana ba qui a beaucoup à Joseph Londa il nous bien à Joski Serge qui a beaucoup à Levo oyo ayimba ayimba na Brazzaville ngama mona komi koloba mote yeba patwa ba concert ayaka papa chéri ayaka papa chéri so concert na so ayaka papa concert papa chéri ba koko kaka aza biloro makambo maleke mingo na lefuka ya nani bandoto mabebu tubutu papa azana na podium babi bel homme et puis Kiambukuta apostila ikutu kuna Kiambukuta yendo mana yulu mabiala o utaka pepa na OK jazz de yamba na ba yulu mabiala benga lo mo France siko lui mabiala yamba ko banzem ko ba Vicky ndela historien Mosaka oh Vicky na sa cour balinga tombe ba souvenir oh mama ngana kwenda tato yana batebe bana musique me bema musique te olingoli yamanga me mkola mamuna katika makele musique c'est beta babalo ngona ba chayo na rotalo émission ya yo yaka nazo bana yo abenga siko Joski abenga testa bemba oyi ke on sunde mwana obalingo nangaye banzaka ngata moke obalingo papa talaka ngana sima okamona chérie nazali sa kolela tam soit banga atika testa vocal pour a compliquer a pesi technique vocal yo ba sala vocal ba ndena technique kaka ngaya wana kopelela nakolela kaka ye ilanga atana ndoto pomona ndenge na nkomi utashanja mama nazali la kaka ye OK testa saka na balinga ngaye aya songe d'alliance abima fa bangot musique beba na Congo musique ezalaki pena ke obusi ne du verkis premier nzem na vie musique le bakange lobby na catholique malula c'est les messes noires le messe baselo neto kufa aimba nyo baseli messe na ko mitunaka ba boyangwa tina balonga bengani memba na classe na Londres aye na komitulaka nzambe o na komitulaka moto moina utande wapio so koma muta yemba te o première fois muto ala yemba na studio nzembo wana muta nani Pepe Kale ngayemba na komitulaka oyo basolo fo mosaka kantalo bang ya no zela muto ya prenga alongola ngai natala te faut que monsieur on a livre depuis makambo Josex grand même début à Vienne biso moko boa beta traditionnalité même quoi la bella Vienne ko comme na potote tant vient na comme moi mbuya nazoya roye bana koloma tant comme ina mbuya tant vient jusqu'à zo ki mbuya na Congo parce que moi mbuya si papa chez mtakanga ki na liboko visa billet makambo to akene bercer ouais baki mani momon pour rappeler la meilleure chanson de Papa Chéri mais moto a salaye premier album na vie au lieu d'attendre moko banda ya bandela yo natikali 0 natikali maboko mpamba Joski tika boy Joski ndabanda chant ya kozonga na Joski ndabanda chant wana namoni namoni maimba album wana mabadiva bani Joski mais t'as besoin de compte ta kenda kuna ba fungula porte te Papa Chéri mtazwa yo yembara même pas na préférence pas préférence à Papa Chéri Azali Papa Wemba Joski Spérant
Sauter va voir papa chéri, au moins on a 4 ba vie wana. Bespera jenga ba jusqu'à yuka bango to ba di de yongo yuka bango yanga ma papa chéri. Papa chéri ta joie. Ba kemba mumon. Na mona kasoki comme bololo souci kokangela kanga motema teo yo mumuni sakade kaka ya betaka sakade akanga ya betaka sakade mutaimse odemba lutumba ika sakade voix pilote OK jazz donc voix ya batu ya OK jazz ça OK jazz voix ya Viejoski assis la kate akata na kate. Vraiment. Belle, chanteur de chant, mais puis va chanter la Ramona. La plupart de nos chanteurs. Élégance. Va chanter Belle Bazadi. Baza, va chanter Belle Baza. Ça n'a pas combat aussi, mais Belle Baza, au moins, a Aramakasi na vocal. Mais, Kera Koroyo Kanayo Kanate. Aïe, Belle. Ayo Kanana Ker, vocal à Kokarate. Faut aller de papa chéri, de début à la fin à Zanatou. Papa chéri a la première voix. Mais il y a un ténor ya wingé avant baja papa nzusi baya avant ba manda chante baya ténor na mta nonsa nango papa chéri okana mambika tata mal papa wemba ya mingo okoko person mambika nanga mukulu ya solo kini bouger banani oh eza papa chéri bah il ténoriste il faisait tout il était fourré moulé. Ah ça, premier voix ça ténor. Ngaku tu na quand moi j'étais surpris. Tabalo ba ke wenge ça la fleur. Moi ba fleur ya emene ya na banzem na bango. Allez makaba leki na TV mi ba deuxième moto bonoko yoka voix emene ya et na mon papa chéri. Mam ta deuxième voix. Ah OK ka. Abi nda yemba. Donc mon Joski photo le laïe to perdre on m'a bango ba ke on a créé tant de stars, mais la musique est partie. Vraiment. Musique exacte, où est la musique? Où est l'art? Joski qui a beaucoup. Simba papa. Nabina souvent la musique va chanter toi Congo ça le troisième thé. Ceux qui premier et deuxième, mutaleki azate. Luambo Taboulay, basangani lisanga banganga. Basali ba sélectionner ba musicien. Oui premier musicien bazona. Joski qui a beaucoup. C'est bien ta salle va paquet wana tout. Misanga ya banganga ya Luambo Franco denze mone bang saranga espo ba viwana la Congo osanga te vraiment comment Taboulé na lomo kutani mosani nzembo mais bobingo lisanga banganga ole bomba deux personnes bobakisi na guitariste ezalaka guitariste pas bete bochiki botengi komone so comprendre donc papa chéri basangana masa na inventone ba yemi nzemo mais troisième batangi Burkina Faso to parti solo to fikare yo kanze moi lisanga ya banganga ya Luambo Franco bit lisanga ya banganga ya Taboulé Rochero lisanga ya banganga ya Mavatiku Michelino guitariste wa betanzembo papa ndije mais lelo donc balaki compliqué ba Luambo netelo ko Luambo ngala mona kana ibarate na Luambo makila na kuta on pas leader nanga mais Luambo alekaki parce que Luambo azoboko la mona papa wemba liboso na poto leader no ko bimisa bana te nazoya bombo iba dia bando bimisa bana lelo bombo jabana bizika makatana ebija papa nzozite ebi alempelate obi Charles Lebron te Charles Lebron boyebiete bona nani shining bana comment na monita on dirait aux États-Unis obi Gelor te mon ami Gelor oyebiete Abraham Mignon Abraham bo fina bo passa Mignon na zolo la place on a mon arrêté mais Abraham Gelor pour ba kubo ya le mona comme le kitoko mais yo mo kitata lo kimaka na zo Mignon ko na mon arrêté mais Abraham pourquoi comment moi na papa chéri Abraham Mignon moi na papa chéri bosso aso yemba tu peux te boy yemba na yo mais comme les Gelor boyebiete ba ni Dino Capoche mais oui sera ya au coupe c'est papa chéri mais ba zo quoi faire mana ay quoi faire bien pas j'entends misine ko bien ba danser belé pas j'entends ta kanisi alempela nda ya kana yet ba ya ne bo chape ezati Alexis Moussapi papa chéri naza orphelin ning pecho naza kana Gelor aza mo tout ces arrêts ezalati faut tchaka ba couler na ba cimetière tout faut besoin na compte ba orphelin ngapelo papa no ba te na ko kanga même ye apesa nga dimpo ba to zo zo compte na biso Bazoi te go fele voye la kite à cause que j'entends na danse ça bien le pour aller pela bloa nombolo si on sala ma casse de aller pela j'entends besile auto zo aller pela donc voix kakima à côté tac orphelin bon orphelin ba na droit la vite te
biso bo fele to kuvula tata maman so monena ndefo kango botele mbongo po azwa vie pona biso biso bo fele tata maman zate ya tata touser ya te focha ba couler ba cimetière mandat de papa yemba penza na ndota la ya zo yemba est-ce que capable ba comment ba bara première fois immeuble qui était dans la cité VV qui saxophoniste ça OK jazz en 63 côté en 63 avec saxophoniste ça OK jazz en 63 première fois immeuble comme la cité nous t'attendons musicien Verkis au moins on est battu musique balaika ya pe mo musicien belé VV toi mais il y a comme à ça comme la compé instrument à compé ça instrument à compé ça voiture na ba musicien bo pesi album après c'est bino instrument ya on ba orchestre bima et belé faut féliciter saxophoniste ça maraté c'est ça Luambo grand prêtre a sombi voiture après c'est Madilu qui est sa deuxième femme là Madilu c'est ba Joski le roi be bungana y malante na longo na ngana longo na voiture na rene na la voiture aya ka so répéter le banque m'a pas moi voiture oh Madilu ça va même ça longo ba que conseil n'a pas été payé pour muta première chanson deuxième non Madilu ta na nga voix na l'homme avait so bela bi aya ko yemba na mbeto hôpital là donc on bouti ayo ka Madilu l'homme bengi Madilu yemba c'est quoi ça yemba mo buta mo sepela mazo yemba pemina lwambo l'homme c'est quoi beta yikita na mkonga finga ke mama na yo faut yemba pre voiture yo na ko lié ko lemba mutazo yemba me bazo beta guitare taba basolo on ba la gina vraiment l'homme so mingomba piliko la ngomba pesi ve qu'est-ce que la nanda ve qu'est ngombe ve ça dégene ndambo aketika ni ndambo na congélateur ya lwambo asumi madesu bazole mama madesu na ngombe loba etela ma congélateur bo nikola ngombe ba dégene a demain voiture pas vekis abate na ndako bisi mwasi soki mubalo ya yepse mukolo ngombe akena bonisa madesu azu nzungu madesu na machina voiture ke tama solo bazala ke sikina ngomba viana baki pe comique baki na air moko bazaba musicien air moko papa air moko ko sekisa ni papa chez sala biso na répétition et moi katire beaucoup mo seka na bino avec ma solo kala et bongo musicien voilà pato voilà te ki pato même million so ka ngini mabane ba botolo yango ba sote za le ba botoli atimbe tiki ba na balia donc il me faut ba musicien le ba na ma solo kala ti Misi moi écouter l'empire, à côté de l'empire, ancien conseil aussi dans la mouille, baxi mon conseil aussi dans pourquoi t'es patron zala et pas souka. So a vu pour ni. So le peuple que les soins ici ma colma la ma colma. So peuple que la tique comme la forme ma colma. So moi c'est so ba nisi ka capi. So tu avais dit tima. So tu avais dit tima. Anyo ma boezo et assise. Tu vas tiki na ma colma continue ka ya mo. C'est pas solo, ba te bele ba zala ba una ngoti. La baisse je peux pas mettre contre la zalazate. Mais viens Madilu viens Madilu. Viens Madilu viens chef d'orchestre na viens Londa. Na chef d'orchestre adjoint viens Fofo Mba ponga lisa ponga ya Fofo le collégien. La pese mo te pas ça. Ba qui Madilu il pas alors ça on soit à la poto. Suba nzemu na bango akemi so na poto. Pa ba ki adversaire na Lwambo Lutumba. Alors ba qui Madilu ba boto ba singambo. Bah écoutez, je viens à Triomphe. Bah fondé, bah on m'a dit le zan. Oh, dis, faut les collégiens. Londa, chef d'orchestre. Oui, tu vas nous t'es pas là. Tous en bon à Minerva la bana. Na banda ou toujours qu'on fout à thé. Ah si, bah on faut faire la bana bonne. Il faut faire une sur 4 ou 5. Bon Londa, bon 7. Comment on goule avec nous na maïe? Bah on goule avec ça na maïe la vie. Goule sur la boti bana legi. Bana balegi no ma belle na ali arabam. Dis Londa ça na des bananes. Il faut ça rappeler des. T'as tout le monde tu vas kimi là-bas. Madilu. Nepso. Et puis tant que tu bosses à on appelle ça comme ya bana ok Vejoski qui a beaucoup de temps. Ok. Pour le temps pas guitariste. Tant au fameux Franco ba on a été na bango, ba benden basa l'orchestre na bango, on appelle ça comme ya bana ok. Donc là papa wemba ba kisa langa. Zaiko zaira bakoko. Mais comme c'est Zaiko langa ko ba yembi, mutaba comme langa papa wemba. Donc bablo on a éthique à la et alors là papa chéri azwa Jomoko bona bandal pour guitare tout mais on a sali fier Maradona abi nga ba dimsate bo liambo nga bifuna lia so yati na beta concert en plein concert ba fanatique ba fani papa chéri on a que ça soit danger comme tu surtout ça lioti problème est papa chéri de meilleur benvenae ti na baluba utonde comme ça azuma samoko aya rappel par répétition abisi beola azo guider a beta concert danger et s'il y a bien partir d'aujourd'hui comme on a le mot Richard comme le comité Tina Al Capone antika la pebo
Amon ba histoire. Donc si on a OK jazz ezaki bon madilo yemba raté madilo yemba mukolo hotel wana. OK. Hotel wana ndelo mbapsaki kota nzembo joska boko yemba po to kanga ba mbeleni. Njopo ya boko yemba pepe ndo maboko yemba. Asa no. Yembe nga nzembo changa na cassette ba voano na mpire na ninga ngote mamtaya na mpumu tayana madina orchestre makoso. Guitariste na bangwana. Moi ne peux papa chéri meme. Moi ne basiste. Moi ne basiste papa chéri meme na poto. OK. Na pipi na biso. Akima toi même. Atikaye. Bon so bibo kima bas boyaka. So c'est poto comme na quartier na bilote. Oui ça nina. Abo ndi makate na musana onte mema ngabo. To ina na orchestre cité iti to ba comme orchestre na monte. I BG système, I BG star. Bon, OK na raté on voyait na commune. Le mwe bandal OK yolo. C'est au combien la France nene. Ni maka papa chéri meme makio. Makokotanga raté. Moi j'ai papa nzuzu ta bengaka papa chéri mutuwana. Emilia benga papa chéri mutuwana. Oh, Emilia, tu rejoins le petit papa, il y a un problème pour Emilia. Mais oui, Emilia, rejoins la cause du papa. Dans le salon. Dans le salon, je suis dans le studio, c'est ma rejoint le studio à la bande. Si moi, il y a un tapis rouge, n'était pas présent à table blanc, n'a teva noir blanc. Emilia n'est pas présent à table tapis rouge, le bergami, le bergami l'hôtel. Bah là, la mingue, tapis. Il y a la au balouka, au tambour, mettez à tapis rouge, Emilia. Ou bien Emilia, Jean Papa Nzuzi. C'est bon, là, na Sima. Na rejoint dans la Emoko. Emilia a outi Jean Papa Nzuzi Emilia a outi ma tête pas dans côté ngouf na ngouf côté bisa n'était scolaire ndo ba ko sima ko dingwe wana abisi roger wa ma ba fallait karaso ba chaka na ba ngwana kuna c'est roger na nzumi na kota wengi mais faut là longwa ma tête na koma chef ndi roger ngana mo Alex abombe ya te Alex patata na bango ki nyangwana o camarade na ngai tozani na tokimi maki tozani na makasi na mathématiques ngai na koka mathématiques ngaba koka littérature na makasi na il y a makasi na mathématiques conseiller a makasi na mathématiques ndo ba chanter atanga anete wana za la zandu ke père sera ba chanter ba on madiaba wa c'est hote ka bijou ate ka tano ke père azio ndo ke so ma bijou na bijou te ba to ba na porte ba benga sote ka bijou ba ka ke père ba on ke père wana azote ka chanter tu te connais ki madiaba mtengine c'est madiaba. C'est que je bombe kuna pour dans l'ancien moi c'est bibiche babota ko mwana bango ebiche Emilia bibiche c'est que ya kosi mundu ka senteng na matete yango kimanywa c'est que moi c'est yé a kosi moi c'est ba solo kaloko bebisi le penzela sika o ko ça ma solo kal bo ba to ba ka ba to zala bango bon ba si tu ba banga ba bana bon ba deveja ki bango quand ils sont belles de végétation moi c'est ba non que ne sangote ba te deveja nga joan mingi ba juma ba ko jeune ma quartier le ba kina ba tanga ta ko mona bango bana ba si ba standard ba zo ba on fait na ayo kana lisus et ma solo kal mundu ki na moi ça kala to ba nika na binote to zala ka na binoka la binoka na mbalaka c'est ma solo nga moko blanchard na bota mona na biso blana to yaki nga mama neki nana nga blanchard mais to ça na mama nete qui se joue la vie dai moi na bango da Chris dai na Christine alors ça kana et Emilia na bibiche pendant que ma combat Papa Nzuzi ali passe na moi c'est moi malamu mais il a compliqué malamu sikoyo moi c'est mkabengani ça pas ba Roger nande à cause moi c'est pas foutre la wana à cause t'as ma yé de moi ça ici maman Roger ndako to foutre comme moi muta mathématiques to cha akali musicien di bobima de tana Roger dit na tu me dis souvent ou bien c'est pas prier les aussi ma société ba ben papa la Roger ti akufa sona mingi na Roger te pona Jean Papa Nzuzi ndé bien na Roger ya moi ne ko Roger moi si ba bot ba balala na ya na persi tumba jo mo persi tumba ko na ba wengi alors yem ta kanga Emilia na liboko Jean Papa Nzuzi aye déjà na bata MCT Jean Papa Nzuzi ndemele comme na tanga ngote même ngufu abeza on na rigini patanga papa Roger comme na ndako Jean Papa Nzuzi neti shenge comme Charles Brown voilà je sais que Charles ont vieux James Brown j'ai un jour zomba comme Brown pour Brown ba congolais et elle a arrêté il a États-Unis asikoyo et c'est l'histoire on change on triche pas avec l'histoire c'est l'histoire azwa bien ndeba bengani bango nana kange persi tumbakange na liboko ekoti wingi meti lelo nana tanga te kavana pa ba Roger nana tanga na TVT qui après ça persi merci te atanga ta comme persi tumba na TVT ngam na tanga comme persi tumba na télé ko le kai aza ingrat et puis impoli et puis teti ya mona musique ne a salamité lelo za mtu na wingi mais non on a kala impoli on va ngolo maintenant ça va rire vous aurez peut-être vous voyez mona banda na bino mais ya kama nda masunga a compliqué
Nzamba compliqué. On m'a corona, parce que on noir bakufa. Nzamba compliqué biso ba mindele bakufi ko lika ba noir. Boete, nzamba compliqué ya yemba te ya changote, on t'a imité chance ko bari. On m'a ni vini ngezalaka. Est-ce que vous comprenez les filles? Et là moi yeli ba yemba te yo yemba. Tourna danseuse ma Patricia. Oui, m'a mentionné na Canada. Panza li solo. Patricia danseuse na Canada bukana basse, atamula te pona na. Bon atamula te pona. Mais pour le hit. Nandeni. To ba wuti concert na Canada. Papa Charles Bino ba musicien tout bazawa bon mata na bus on a bengisi poto zonga bon mata ba voiture ba media ba fanatique te bazam su bazana ba kwiti su ba lembi yagbi même mata te petit ba na te ba mnamba la na petit kota na bembe e ba na mave production nde ba stala tono ba ma passe ma passe ba sota ba bigaration neni ya bigina e à la fille wana ti le tambula rati Papa ça va sauter. Ba big on se passe ba bon ça l'accès ya big nga ntam na passe mingi te mkambo ba biga ba mo ba big na yo tire yo comme ça pour ça témoignage on a la big on a comprendre ne la bimai donc si mtatinga ipo kende ya big na ba ma passe ba compliqué nga ma passe ba tam na mingi te na ninga ba mi ko tam na mingi na kimaka ba ba chance be brodi na mai ya bimi bon ça ya big ba compliqué ba na siko ye ti le atika mutu handicapé na vie pone que politesse na kiteti qui t'était snaiwa ya on a salade le côté abenga lelo kese la biso ba petit chanteur un grand chanteur bando bima nze munini a sala e bani ya on a yaki le na fongo la voiture na do pesa yo cadeau so mize mo mele mbima tati na katikati te peninyo te pesa mo te mke comme rami kamera na yembi la na yoka yembi ya bani na tchango na parti na tchango 20e bazo stala bazo jouer à bilo na faut la répéter mon cas faut le monsieur c'est rambala mon reza c'est pour champion yemba nze mo ata katikati oh musicien na Congo so bazo y battre mais faut que la joie aimer la dyslexe hein technique na so camera mais na so c'est kata katikati ayi bine pete te ko babi wenge bo makasi no créer le solo le kuta to le solo yango rappel na Congo yemba nze me la katikati keba na ko kitata sur la deux phrases apa ngala kitaka keba na ko karol so ba solo ya bo lexique oui baniti ndeka va pimbola ka nzete makase ninganaka ndeka moi si poba ndimena mboka na balobane subi no tonde te meza ma beso zo finga mutabe yo comme déjà papa juste mutabenga la voix qui cloche et mena de mingongo. Si l'on réunit confort, ambiance musicale appréciable et bon cocktail, cela débouche obligatoirement sur un bon cadre. Sniff Lodge vient à répondre à vos attentes. Avec un flat hôtel répondant aux standards internationaux, lounge bar chic avec un cocktail subtil, boîte de nuit branchée, disponible pour vous de vendredi à dimanche. Sniff Lodge vous offre également un restaurant avec un large éventail de cuisine du monde à choisir, des plats exquis. Venez déguster une cuisine raffinée dans un cadre unique. Retrouvez-nous au numéro 6C de l'avenue Ngouya, chaussée Lumumba, 12e rue, limité résidentielle. Pour tout contact, appelez-nous au 089 65 00 15. Oui, allô, c'est Congolese Progress. Bienvenue chez Congolese Progress. Nous sommes une agence de sous-traitance et des prestations de services. Toza wana pona kosunga to pe ko aider bandeko nyonso baza na difficulté quel que soit na poto to pe en Afrique. Congolese Progress met à votre disposition des agents qualifiés, compétents pour vous servir et vous satisfaire à vos besoins. Fini le recrutement hors norme et insatisfaisant de vos prestataires de services.
Congolese Progress recrute, forme et met à votre disposition un personnel de qualité spécialisé dans le domaine de votre choix. Assistant, comptable, auditeur, informaticien, jardinier, électricien, menuisier, interprète, agent de sécurité, femme de ménage, femme de chambre, ouvrier journalier, serveur, répétiteur, mécanicien, chauffeur, nounou, constructeur et toute forme de main-d'œuvre. Congolese Progress dispose pour vous également un service impeccable de dératisation, de désinsectification, nettoyage, désinfection et déménagement. Appartement na yo, oza vraiment na immeuble na yo lingi mbongo kendaka na poto, oza na besoin ya construction na yo esila, oza na diaspora, bato baza na Kinshasa. Congolese Progress eza pona bino, eza pona bana ya Kinshasa, mwana ya Kinshasa o auti na mikili ya poto aye ko investir na Kinshasa pona ko faciliter diaspora na Kinshasa. Et puis toza na Londres. Service nyonso bokokuta na Kinshasa, même service okokuta na Londres. Nous sommes situés de l'avenue Colonel Lukusa dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Vous servir, c'est notre souci. Congolese Progress, le travail à votre portée. Capage TV. Capage TV.